FJB agence assure Nebsibino sur Ecosa. Maringa numéro 70 babi agence Zamoko. FJB agence assure. Donc ah eloko bunga raté oh tinage loko comme bueno. Très sûr agence moko kitoko otiki blogo na yo un mois après ozui yango ndenge kaka otikelaki yango. Fiston Basende basali fitting na Julien Basende to benga na kombo ya FJB. Eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Shaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu ne tout boyebi. Donc ah eloko bunga raté oh tinage loko comme bueno ah vraiment l'agencement oyo Fiston Basende na Julien Basende ba tcha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Shaba Sosa oye aozi kolina yo ozi blo na onyoso ndenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence eza moko. FJB agence assure. Kabwe biloko ekomi te biloko ekomi. Na nyokwami makambo ba agence oyo na nyokwami makambo ba agence nakende na lemba oya bwe oye te zonga lobi oye susu boye après une semaine apesa ba transport na bana poto bana partout agence assure yango oyo FJB yaya koluka te konyokwama na yo te onakende place boye nazonga place boye kinia FJB nalobi bien FJB agence assure Maringa 72 ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo ngai te namemaka deja bazala koli mosusu bazakoli. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul désemparé, tu le sais, Seigneur. Apprends-moi à t'adorer. Je veux t'adorer. Seul, je ne peux rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, apprends-moi à t'adorer. Prête-moi les mots pour t'adorer, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je suis...
ndeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali nzambe. Olo Yesu motema nanga yesajola seyo kolo sebo na yo na monoko nanga yekolonga te ona yebi ete nakutalela seyo ngayo nakotinga maseyo Yesu Masiya Nazarete solo pona yebi ete nasena moyoyo nayo napasi bitumba nataleli yo nayo mipepe bambonge nasimbise kombo na yo nayo na vilanga nasimbise kondima epa na yo nayo bana poto bana partout bando balandi émission na biso mbote mbote esika ezwami bino toyeli bino sango ya solo sango ya kitoko sango malamu oyo wapi soki olingi otinda biloko na kini ezala mutuka ezala koli oyo bilamba oyo basapato oyo biloko ya kolia ata masanga to mai ya komela kohésite te contacte kaka Fiston Basende FB International Business Agence Assure o nake lelo nezongi te un mois kaka biloko ekomi ba yo tikelo ba carton na ndako otondisi yango bakangi yango bazwi yango ndenge kaka bazozwa yango banda kotanga un jour deux jours 30 jours kaka na Kinshasa biloko ekomi yango bomoni conteneur oyo eza na nsima na nga esali kaka un mois na kini toza ana Maringa avenue Maringa numéro 72 na commune na Kasavubu place wabunga te entre Shaba na Sosa wapesika Fiston Basende asaka dépôt ya bilo na ye ezaka awa conteneur ekomi bafongoli mutu na mutazi bilo na ye akena kimia bomona bandeko bezwa bilo na bango tosola quelques-uns et ça bien tala organisation baza nyonso baokita bilo balati bapolo niti ya ngai bakoma FB International Business Agence Assure eloko ebunga te tozawa tosola bandeko bazwa bilo bomwa nde kokodema osa ndenge nini mituka ezokita ndeni bakarton bilo ezokita na bakiti na bamesa nyonso euti mikili ye sans problème Fiston Basende ifalo ozala kaka gouvernement biso eske bazomona yo te makambo ya boye yango tolukaka tokoba na kokodema. Seigneur, prends
bonsoir. Bon, et ça par rapport à l'agence, ça la cas, la place maramba bien zali. Donc on a FB International Business. Donc tellement bazo ça la fierté il y a musala na bango et puis bazo kokisa o eza posa ya ba client to pe ba cliente na bango yango lelo esengami ki yango moninga pe na se retrouver na kat na o esika. Bazo biloko ezo ya eumelaka eza ndenge nini na munga bato balati ba polo ya boye ya FB International panzana mpoke. Bon, eza biloko eumela te, eza que omoni place bato bayaka c'est que musala bien zo salama. Donc tu vois, donc nakata FB International Business, FB International Business. Donc bon saka o eza international bazo sa pe musala bon pour ça fierté ya libanda mboka pe nakata République démocratique du Congo. Donc kolina bango soko oye ko solliciter bango tie ba kolina yo et umela raté ezaka juste ce qui retard et ça la juste un mois mais est dépassé un mois té. Donc baza pe na ba numéro contact na bango ba boni bo contacter bango ba o baza niveau Kinshasa eza bongo na Maringa eza na avenue Maringa direction entre Chaba na Sayo ben ouais ba benga on Sayo na Katikatiana. Donc Maringa agence na biso ya FB Business International ezawana mais ceux qui ba balingi ba contacter ba baza awa kolina soki yaki pono zongo eza juste numéro ngo eza plus de ça 43 89 89 11 402. Donc ce qui bo bengi na numéro na donc kolino ka soki comme am suku bango monde mba benga opona oyebiso que non kolino e comme donc bo s'inquiéter na binoté bandeko na so na poto donc bo solliciter donc bo za jamais déçu bino mo moni comment la vazoki si mutu a toboli mutu limisu parce que ba agence c'est comme tellement belé bikaramanja binini o mutema nini ata yo moko rabi to kufa wapi donc pona nga nanga na rabi na lava to poni na biso awa na FB International Business bongo yo poni wapi. Donc merci. Simbangana loboko mokili mabe mingi nakosuka wape nakosuka wape nakima wape malamu ekomi mabe mabe ekomi malamu nase na moi kondima ya bana na bato ekomi kosila ekomi kosila yawe. Que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est saint se sanctifie encore. Simbangana loboko mokilo yo mabako mingi sokote kenga yawe tata nakosuka wapi. Simbangana loboko. Bonjour Abi, moi c'est Francis Zinga. Francis Zinga, moi na Kasavu. Ouais. Makamba na Kasavu, est-ce que ça est belé? Ah vraiment. Oui, ça a un miracle. Donc, il a raté. Tout le monde est FB International Business, donc il n'y a pas à dire. Donc, on peut si un chapeau, tu as un bic rouge à corriger, donc selon le chapeau, donc 10 sur 10. Donc, ça va déjà. Aussi, Christophe, bon,
Donc c'est un ami d'enfance. Donc on a réussi à la bonne chance à continuer vraiment. C'est ça, Mobali a solo. Donc à continuer. Na aussi on appelle le pont na Nzambe sur la médecine de la Pamboli. Atinda na FB Business International donc kitoko. Bana poto ba contacter FB International. Donc le réseau Koma. Wana donc il y a le baoute ya te bana poto bino moni déjà donc yango réseau Koma donc toujours mona yango. Donc une autre comme réalité. Donc contactez toujours FB International Business Fisto Basende. Donc bon mon abino mo ke wo se assuré. Donc toujours mon abiso mon ami tuka ba koli. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dans le lot de jouer un appel OK. Merci. Tu vas dans ce qui parce que ça s'est retrouvé quoi. Dans les là trop. Dans les là trop. Bah c'est comme ça 8 mois. 2 mois aux années de la matabi. Mais dans la musique conteneur il n'a pas été. Maman ba na yé na monique non. Ah Fisto Bassin International Business. Où mais là pour te se retrouver hein. Colline na pépele. Même la basket, ma servette cabo. Tu dis pas la veille. Agence assire hier. Bako Sabinote, Bokene Koluka agence T. Agence Moko, FB International Business Fisto Basenda. Kangi Masolo. Oche Koli na yo. Mais non ma pio. Calmement, on est calme Marine à 70. Marine à 72. On se Koli na yo. Sans matata. Ça va bien on est là. Donc on déjà on s'est là. Donc c'est quoi? Bonne veille. Na yebisi bango ke ba luka agence mosusu te to ka ba mbongo te na yebi yango te to luka agence ya mutombongo do makomoso kitoko. Merci. OK. FB International et salam sala kitoko yango to sengi bino bona poto bino bozo mona ne musale ko salama ndeko bazana kin botinde tindeli bango na agence oyo ko malamu do 2 mois te donc 3 semaines combien déjà à suivre. Merci. Na Suisse j'ai posé no tinga bena tikati yo posé jouer bon moni mbango ne ko démarrer nanga yo de monsieur Antilo ko mbuma. Merci beaucoup la valider, merci beaucoup de Manabi, merci pas Fiston Basende. Fiston Basende, merci musala sala et monana nakati baboti no baza fier na musala ozo sala parce que soki le moboti aboti mwana mwana komi kuluna moboti banola ne vini mbandolela kaka mais soki mwana awasa makamba bombota je suis fier de mon enfant. Je suis trop fier de mon enfant. Fiston Basende, nous sommes très fiers de vous. Oumela aux Angues Orgueil. Aux Angues Orgueil, Oumela Nayo, merci Angèle Kikela, merci Dominique qui est le moine Mstakata, merci ma mère Méline Zemba, Motema tous Pepele Ambetolo, Toyaki Awa, Fiston Basende, Bozomo Ami Tuke Kitaruna, merci vraiment et la valider, on a remercié pour répondre à l'invitation. On a remercié Makasi parce que bien pour aux Angues Orgueil. Les bambang ngoyo kimaka na ka poza ka jouer to obika okimaka no. Bon, ngaso lingo kimanga poza na pema. Pema. Nso za pema tanto na biso litungulu. Litungulu susu. Ma litungulu go. Litungulu owa. Litungulu ma litungulu awa. Ambu mo bimala swaka. Litungulu ma litungulu. Ola pa. Monsieur mutuma monani ya mbangu neti ba matumona zola room neti ba kalu tukadio ko bo kima na biso. Allez carré to kima ne bien allez carré et puis ya musu ya ke passer na côté poto. Merci Coco Dema. On se retrouve très prochainement, c'était pour vous la valider. Merci. Merci. Ondima ya banana bato ekomiko sila o. Ekomiko sila Yahweh. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est saint se sanctifie encore. Simangana loboko
makaba mawa Yesu kanisa ngata na koluka yo nzambe nanga Papa, souviens-toi de moi. Yaya la pesa yo bolingi nanga la pesa yo adolescence nanga Komona kaka koluka yo Jésus, souviens-toi de moi. FJB agence assure Nebsibino sur Ekosa. Maringa numéro 72 babi agence Zamoko. FJB agence assure. Donc ah eloko ebunga raté oh tina ke loko comme bueno. Très sûr agence moko kitoko otiki blogo na yo un mois après ozui yango ndenge kaka otikelaki yango. Fiston Basende basali fitting na Julien Basende to benga na kombo ya FJB. Eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Shaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu ne tout boyebi. Donc ah eloko ebunga raté oh tina ke loko comme bueno ah vraiment les agences ma oyo Fiston Basende na Julien Basende ba tcha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Shaba Sosa oye aozui kolina yo ozui blo na onyoso nenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence eza moko. FJB agence assure. Kabwe biloko ekomi te biloko ekomi. Aba ya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo. Na nyokwami makambo ba agence. Nakene alema oyagwe oyete zonga lobby. Oye susu boy après une semaine avec ça va transport na bana poto bana partout agence assure yango yo FJB yaya ko luka te ko nyokwa mana yo te ona kende place boy na zonga place boy kinia agence FJB na lobi bien FJB agence assure Maringa 72 un mois ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oya ngaite Tame maka déjà lu, mais ça connaît vous tous, pas ça connaît.